Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Balandi, il y a INSNM officiel. Bienvenue na émission na biso ya lelo. Balandi na biso ya kala. Bienvenue encore une fois pour la balandi ya biso ya sika. Na système moka propre bandeko na ngai. Kande na ebisa bino. Soki ya kolobeza te bomona biso te pe boyoka biso te. Donc soki ezali ya koloba ezali donc bokomona biso ya kande na ebisa bino biso toyaka pamba pamba te. Donc ndenge bomoni biso lelo ya koloba ezali dossier sur dossier bandeko na ngai, makambo pas possible, matière sur matière emati ekiti bandeko na ngai. Kaka nde na bando ebisa bino soki eza première fois na yo ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai surtout ya ko s'abonner pe ko klikaka ngonga wana notification pour qu'à chaque fois tozala na toko poster vidéo ya sika bo rate yango te. Bandeko na ngai eloko ya bien oyo esalaka ke pour s'abonner, ce n'est pour ne pas manquer la vidéo na biso ya sika parce que et pas na biso dossier zanga kate. Donc pour que bozanga biso te, à la prochaine émission, à la prochaine vidéo, vous s'abonnez massivement pe bo cliquer na ngonga na notification. Na système moka propre bandeko na ngai. Sans plus tarder tokutala makambo na biso ya lelo na dossier oyo toye nanu nango lelo. Dossier ya lelo eza dossier entre Fally Ipupa na Ferregola. Biso toyebi tout bango très bien que bango nde ba leader ya musique ya mboka na biso lelo, bango nde basimbi musique ya mboka na biso na maboko ya soki lelo pe musique ya mboka eza mwana valeur moboye, eza grâce à bato wana mibale. Bandeko na ngai eza eloko oyo moto ata moko te akoki koboya yango. Soki lelo penza musique na biso eza kaka na place wana ezokita te, bato wana osala makasi vraiment makasi travailler durement tia esprit na bango pour que musique na biso ezala kaka na mwa valeur moboye na système moko ya propre bandeko na ngai. Dossier na biso ya lelo entre Fally Ipupa na Maître Gims, nalingaki natia mwa bandeko na nga ka ndenge na bando ebisa bino, nalingaki natia mwa analyse na nga selon réaction ya Maître Manix. Biso tout toyebi très bien moto mboka na biso. Sikoyo nalingaki natia mwa analyse na nga selon réaction na ye entre dossier Fally Ipupa na ye moko le padre Ferregola. Bon, avant natia mwa réaction, avant moi na plutôt na sala analyse na nga na réaction ya Maître Manix, nazotiela bino audio mo boyoka selon ye réaction ndenge a réagiraki, et après ça nakozonga pe kosala mo analyse. Sans plus tarder bandeko na nga naotiela bino audio wana ya Maître Manix, bolanda boyoka ye et puis on se retrouve juste après. Si Fally n'avait pas créé sa carrière solo, tant souffert et après qu'on l'a quartier latin, Papa Wemba. La seule personne qui a stimulé Ferré à faire carrière solo, c'est Fally. C'est-à-dire, faire avant dit, attendez, c'est aussi possible. Mais surtout quand on a un échiquier musical, national, avec les talents que nous avons. Mon ami a osé en 2026. Donc, moi aussi, je peux le faire. Témoignage vibrant. Parmi les artistes
musicien congolais, Motoli Bosso a félicité Fali pour son album Il y a droit chemin, c'est Ferré. Et Fali l'a dit, les vidéos sont là. Fali a stimulé Ferré pour qu'une année après, Ferré prend maintenant le courage de faire une carrière solo pour suivre le chemin. En quelle année dualité on est bandé? Où on peut dire que comparaison entre Fali et Ferré. Et bandi ou apu, le monde est bandi si pendant que tout le monde a comparé les deux artistes. Mais Nalobi, en fait, Ferré, pour Wenge Musica 4x4, Azagi figure de proue, Azagi leader. Ferré, c'était vraiment la lumière du groupe. Alors, le fait que Ferré n'a Maison Mère Azagi leader et que de l'autre côté, Quartier Latin, Fali était un leader parce qu'on ne pouvait pas maintenir la dualité Wenge Musica Maison Mère en termes de descendants par rapport à BCBG parce que BCBG n'avait pas un produit à mettre sur la scène après JB. Ce qui fait que la musique a été désorientée du Wenge vers Quartier Latin. On a Quartier Latin qu'on a les leaders, l'étoile, c'était Fali. Alors quand Ferré a quitté Quartier Latin, avec rejoindre Maison Mère, c'était les débuts. Il y a dualité. Et Mouto Azaraki, Moutoli Bosso a accentué la dualité. C'était lui-même Kofi Olomide parce que Kofi savait qu'avoir Fali et Ferré dans un même groupe, c'est un grand acquis pour le Quartier Latin. Et Kofi a vendu le 2 dans cette philosophie de dualité à tout Anissa Bango parce que le public savait que le mélange de Fali et Ferré, ça fait quelque chose. C'était l'idée de Kofi. Mais bien sûr, c'était l'un des grands paris que Kofi a relevé dans sa carrière, d'avoir 2 étoiles de la musique congolaise dans un même groupe. Qui a profité de la polémique au news? Notre Luangwat, Fali a sali album Alibosso 2006 et stimulé Ferré, Ferré Landier en 2007. C'est-à-dire Ferré a profité de ce boostage de son ami Fali. Et après, sur les éléments des comparaisons qui suivent après, tu vas te rendre compte que dans bien de cas, Ferré n'a jamais fait quelque chose au Fali Alanda et Nassima. Mais là, on peut dire, nous, Kofi Olomide, on peut dire que Maître Gims a raison de dire que Kofi Olomide est la légende de tous les temps. Par rapport à... Kofi Olomide est la légende. Ouais, il a raison. Mais légende de tout le temps, on a aussi. Kofi a la légende, mais il y a lobby. Légende à Kala. Comment à Kala? Kofi a plus de 20 albums à succès. Kofi Olomide a réalisé beaucoup de choses. Kofi Olomide a bimisi Batebele. Kofi Olomide a bêti stade partout en Afrique. Qu'est-ce que c'est ouais. Et jusque-là, Kofi a Zobeta, UNJ Arena, Kofi a Otskozana, UNJ. Réalité, Kofi a Zotia, Kofi a Kala par rapport à quoi? Dans le lobby, Kofi a la légende, mais pas une légende de tout le temps. Kofi a la légende pour Alexandre Abisson Zera à Bercy, n'est-ce pas? Kofi a la légende pour Abimi Selabiso Fali. Kofi a la légende pour Asaïla Biso Banzem Moloba Futa Diallo, Aspirine. Mais c'est dans le passé. C'est pas facile que Batouba Bandima Pena Kofi Olomide n'a point là. Non, mais pourquoi pas? Qui ne connaît pas que Fali est le fils artistique de Kofi Olomide? On a que Fali est le Kofi Olomide en mieux. C'est-à-dire que Kofi a un beau Dieu, un beau Timoine. Mais on a Salim Mingi qui est au boti. Et Kofi est fier de ça. Ils ont un musicien moroté à Quartier Latin qui a fait autant d'honneur à Kofi Olomide comme père. Si ce n'est pas Fali, il ne peut pas. C'est-à-dire que Kofi est fier d'avoir un Fali dans son parcours. Et Yango Moni Lelo, sont les vieux, avec plus les solos na Futarae, na patron. C'est un effet nostalgique. En fait, tout les qui n'a passé, tout le présent, et ça l'a bien, vieux bien, il y a un que na Futara Fali. Et ça, on voit mon Congolais, Lelo, il se rend compte que
Le président Tshisekedi a commis président, mais il y a quelques années dans le passé, Azara travaillait en Angola. Tu as le plaisir au salaire en tant que patron à lobby. Autour de Baké Kofi Olomide, il savait. À préparer qu'il. Voilà, bande konanga, j'espère trop bien que biso tout lundi. Toyo qui mettre Manix. C'est leur réaction entre la polémique de tout le temps entre Ferregola et la Fali Poupa. Donc pour naie Fali Poupa za moto ou lekisaki na loba alakisaki Ferregola. Donc Fali Poupa aza moto ou alakisaki Ferregola nzela. Selon Maître Manix, réaction naie alobi na ndenge ya bongo. Donc Ferregola atikalaka kosala eloko moko et après Fali alandi na sima lokola asali lo mobo et puis Fali aya répéter eloko wana. Ça s'est jamais fait selon Maître Manix. Donc natala ntango wana kala pe sikoyo Fali azaka motu oya bandaka eloko et puis Ferregola landi. Donc Fali osala elo mobo et inspiré quoi, ceux dans le banzela bongo et inspiré ye et puis épée à sali yangolis na sima Fali. Donc après Fali hein bande konanga ba gaulois na ba warrior est-ce que boza wana boyo kanga bon matima volume parce qu'il y a déjà comme yinda moyen exacté wana réaction ya Maître Manix. Selon ye Fali aza moto asale. Donc ce qui moto a inspiré de eza lokola moto asali yoko na kindenge ya bongo. Bandeko na ngai sikoyo nalingi natia mwa avi na nga ka ndenge tosalaka bino mo boyebi bandeko wana ezalaki réaction ya Maître Manix. Nga pe natia mwa analyse na ngai na dossier wana na likambo wana na système moko kaka propre. Kande nge na bisa bino chaque jour chaque temps ke bato wana soki totie ba bikambo wana komparaka bango eza likambo olakisaka ton tolekisaka temps na biso bato wana baba icône na musique na biso. Donc eloko wana kosalaki to bando comparer bango ebandi ekiti eomema biso esika te. Donc bato wana eza bato akopesa nde force kande lelo bagaulois bazalaka ba warrior bazalaka ezalaka na système moko te po ya ba comparaison no biso leader na biso nda yembaka bia bino yemba te ezalaka na ndenge ya kopesa bato bango force. Soki ba oyemba boye atali moi na sima moni no public ezali epesi ye moi force à travailler. Eza lokola équipe ezobeta bia ba fanatique baza wana équipe obeta balle bobeta na stade wana moko tali mwana public boye omoni mwa ba fanatique baoyemba umbo bandeko na nga bomoni ndenge epesaka mwa force wana emotivaka yo emotive yo ka d'un coup pa omoni obeta boye omoni ba fanatique ole bakunana na tribune baoyembela yo joueur. Donc ezalaka na nzela moko ya ba warrior soki lelo tomonaka ba warrior na ba gaulois. Donc ezaka bazaka wana pona kopesa ba leader courage ko supporter bango kopesa bango force ya ko travailler plus parce que tango azo yemba azo travailler azo tala sima ke public ezali fona sepelisa bango. Ezalaka na système a bongo ezalaka na système te keke bazalaka wana pour que akosala ba comparaison kosala boye tia ba rando te bandeko na nga. Donc bato wana topesa bango respect biso tu nyonso tomona ba œuvre à Ferregola salaka ya Fali pe tomonaka dans quelques mois Fali osala double concert na Stade de France. Donc eza ba vraiment boye yo matisa musique ya mboka na biso parce que yenda kozala moto a liboso
ya liboso artiste congolais abimi na mboka a débuté musique na ye na mboka jusqu'à maintenant ye aokende osala double Stade de France. Donc eza bato baolongola biso soni libanda, eza bato wana, donc tokombaka bango te bandeko na ngai, topesa bango nde farce na système moko ya propre kaka nde nayebisa bino bandeko na ngai, bato wana bato akompare te, biso to toyebi bango baevre oyo baosala, donc esalaka biso bien tanke bacongolais, toza fier na bango na système moko ya propre, pas possible bandeko na ngai. Wana ezalaki mwa analyse selon ngai inesenem officiel ndenge nga moko ya propre bandeko na ngai. Tokomi na suka émission na biso bandeko na ngai, et laissez-moi surtout vous dire que merci pour rejoindre bino ya kolanda biso, bobosanaka pe te kosabonaka massivement pe cliquer na ngonga notification pour qu'à chaque fois émission sika koya posala notifier. Bye et à la prochaine. Ciao.